Nzambe abokasi bonsa apambola bino bipai biso bozali. Masolo mabiso nambala elikaki ezalaki pona suprematie ya Bibilia. Tolobaki ete pona lingomba na biso Bibilia ezali autorité moko unique pe suprême. Elingi koloba tolobaki ete Bibilia ezali likolo ya babuku nyonso. Lokola nzambe azali likolo ya banzambe nyonso, nzambe ya solo azali likolo ya banzambe nyonso. Buku na ye Bibilia oyo ezali maloba pe mokano mwaye ezali pe likolo ya babuku nyonso ya mibeko. Tolobaki na bino ete soki nzambe alobi ke eloko ezali mabe na kati ya liloba na ye mpo na biso ezali mabe. Soki nzambe alobi ke eloko ezali malamu na kati ya liloba na ye yango nde ezali malamu mpo na biso. Donc liloba nzambe ezokoyebisa biso maye mazali malamu na maye mazali mabe. Tolobaki na bino ete soki tolingi tozala solo indépendant pe tozala libre, soko tolingi tozala na kimia oyo ekowumela, kimia ya solo oyo ewumela parce nzambe azali nzambe ya kimia. Soko tolingi tosepela na bomoi mpo nzambe azali auteur ya bomoi, soki tolingi tosepela na bomoi, soki tolingi tosepela na badroit na biso, soki tolingi tosepela na baresource nyonso oyo nzambe apesa biso kita ya mboka, soko tolingi ke mboka na biso ekoma na bozwi na nyonso, ekoma na nguya pe batosa yango na bapays mosusu, esengali tozonga epai ya nzambe ya solo pe baprincipe oyo eza na kati ya liloba na ye. Esengeli totika nzambe ya solo akamba biso, arégner sur biso pe likolo ya mboka na biso na bosalelaka ba vérité bosembo eza na kati ya maloba ma ye mpo ete tokamba yango mboka na biso. Lelo tokoyanola na motuna moko, motuna yango eza nini? Mpo na nini Bibilia tozolobaka ezali autorité unique et suprême? Mpo na nini tozolobaka Bibilia eleki babuku nyonso, ezali likolo ya babuku nyonso? Apesaki mwa yano awa na ebandeli nalobi ke ntango tolobaki lisolo ya suprematie ya Bible, tolobaki ete nzambe oyo ya solo aza likolo ya banzambe nyonso, buku na ye Bibilia, parce que Bibilia ezali mokano pe liloba ya nzambe. Alors okoki kokabola nzambe na liloba ya ye te. Yango wana tolingi toyanola lelo mpo na nini Bibilia ezali autorité oyo eza unique pe suprême, mpo na nini ezali likolo ya babuku nyonso. Eyano ya mokuse ezali boye, eyano ya mokuse ezali Bibilia eleki babuku nyonso mpo ete nzambe nde azali auteur ya Bible, mpo ete Bibilia ezali liloba pe mokano ya nzambe. Tokokende na Ancien Testament mpo totala makomi, esika tokomona lolenge nini tozwaka liloba ya nzambe. Est-ce que Bibilia tozwi yango lelo tozwaka yango ndenge nini, ekomamaki ndenge nini? Tokotala makomi na Ancien Testament, tokokende na livre ya Exode chapitre 24, tokotanga verset 12. Kolo nzambe alobi na Moïse, mata epa na ngai awa na ngomba pe ozala wana, nakopesa yo bitando to bamesa ya mabanga na mibeko na malako oyo nakomi mpo na koteya bango. Nzambe abengisi Moïse na ngomba, alobi naza wana, nzambe akomi ye moko mibeko malako oyo ye akomi mpo apesa na ye mpo ateya bana Israel. Donc tomoni ke nzambe ye moko ntango abengi Moïse na ngomba
nzambe apesi bitando wana to ba mesa wana oya mabanga na mibeko na malako o ye moko nzambe akomi po elingisa Moïse ateya bana Israël. Biso na puissance pour la vie de notre nation eloko tolingi po na mboka na biso yango wana tolingi ke bana ya mboka bazwa ba instruction ya nzambe ya solo. Po na nini? Po ete ba instruction ya nzambe ya solo ememaka na bomoi po nzambe azali auteur ya bomoi me ba instruction ya bato ememaka na liwa. Jésus-Christ alobaka boy alobi dans Jean chapitre 6 verset 63 alobi ke maloba maye na lobeli bino yango eza elimu pe bomoi. Maloba manzambe yango ezali epesaka bomoi. Tokotanga lisusu makomi na Exode, wakati toza na buku ya Exode, tokena na chapitre 31, tokotanga verset 18. Tango kolo nzambe asilisi kosolola na Moïse na likolo ya ngomba ya Sinaï, kolo nzambe apesi Moïse apesi bitando to mesa mibale ya litatoli. Donc deux tables du témoignage. Apesi epé mesa to bitando ya mabanga, table de pierre, o ekomami na musapi ya nzambe. Moïse nda komaki yango te. Donc bitando to mesa wana mibale ya litatoli. Mesa wana to table wana ya mabanga. Liloba nzambe ezoba ke ekomamaki na musapi ya nzambe yeme. Donc tango nzambe asilisi kosolola na Moïse na ngomba ya Sinaï, kolo nzambe apesi ye table mibale wana ya témoignage, table ya mabanga o ekomami na musapi ya nzambe. Donc liloba nzambe elobi ke table wana ekomamaki na musapi ya nzambe. Tokotanga lisusu na Exode chapitre 32 verset 15 na 16. Moïse alongwe na ngomba akiti azaki na boko maye table wana mibale ya témoignage to bitano mibale wana ya litatoli. Mesa to ba table wana ekomamaki na ngambo mibale. Ekomaki na ngambo mususu pe na ngambo mususu. Mesa wana to ba table wana ezalaki œuvre ya nzambe. Nzambe nda sali yango. Et puis ekomeli ezalaki ekomeli ya nzambe yeme. Ekomami likoya ba mesa wana to ba table wana. Ba tablette wana. Ba table wana ezaki ouvrage ya nzambe. Ekomeli écriture ezalaki wana. Ezaki ekomeli ya nzambe ye moko yeme. Donc liloba nzambe ezoloba clairement que ba table wana ezaki ouvrage ya nzambe, ezaki ouvrage ya Moïse était. Nzambe abengisika Moïse a pesi maloba maye po ye akende koteya bana Israël. Ekomeli pe ezaki ekomeli ya nzambe ye moko ekomami likwa ba table wana. Tala bonene ya liloba nzambe. Yango wana biso tolingi to salela mboka na biso, to tonga mboka na biso likolo ya liloba nzambe. Po tala solidité ya parole ya nzambe. Nzambe ye moko nde akomi apesi Moïse. Parce que nzambe alobi yango eza bosembo. To tonga mboka na biso likolo ya bosembo ya maloba nzambe. Mboka na biso ekende musika, mboka na biso ekoma munene, mboka na biso ekozala respecté. Donc sur base ya ba vérité otutu kotanga na Ancien Testament. Puissance pour la vie de notre nation. Biso tozondima ke Biblia ezali liloba pe mukano ya nzambe. Pona organisation na biso, pona biso. Bible ezali autorité unique pe suprême. Pona nini? Po ete nzambe ndaza auteur na ya Bible. Biblia ezali kola ba buku nyonso
eko zala na mokili awa babuku ya mibeko po ete nzambe nde azali auteur na yango, nzambe nde akomi, nzambe nde ayebisi bato bakoma. Maimanso maza na kati ya liloba na Bibilia eza vérité, eza bosolo, eza bosembo. To wuti komona makomi, quelques makomi kati ya Ancien Testament, ndenge nini Bibilia ikoma na mokili, ndenge nini tozwa Bibilia. Tomoni ete kolo nzambe apesaki mitune na Moïse, alobi na Moïse mata na ngomba Sinai, ozala wana, Moïse akomi kuna. Nzambe apesi Moïse ba tablette bitando mibale. Apesi ye. Mais na bitando na nzambe ye moko akomi na ekomeli ezaki wana, ezaki ekomeli ya ye moko. Apesi ya bikene nango oteya bana Israël. Tomoni ete ba tablette wana to ya mabanga ezalaki œuvre ya nzambe. Moïse akanaye kosala yango kuna te, nzambe abengisi abi zelanga wana. Ezaki ouvrage ya ye moko nzambe, ekomeli pe ezaki ekomeli ya nzambe. Musapi ya nzambe ye moko nde akomaki yango. Pe tomonaki ete ekomeli wana ezaki gravé likolo ya ba tablette wana to ba table wana. Nzambe akomi yango po etikala wana. Pona ba vérité nyonso oyo organisation na biso PPVN tozoko proposer na bana mboka po ete biso bana mboka totia sur pied système moko ya gouvernance ya mboka na biso basé sur ba vérité ya parole de Dieu, au lieu que to copier bato mususu, au lieu que to landa bato, to landa nzambe. Nzambe a révélé nyonso na kati ya liloba ya ye. Nyonso a révélé na parole eza vérité. Alors soit tolingi to mona nzila polele to kende. Soki tolingi to koma to kende musika. To zana kimia. To joui na nyonso nzambe a rendre disponible pour na biso mboka na biso. To tonga mboka na biso sur ba principe eza na kati ya liloba na ye. Tokosukisa lisolo na biso lelo na bolobaka na bana mboka ete soko tolingi réellement que tozala indépendant, soko tolingi tozala libre, soko tolingi to jouir na nyonso nzambe a rendre disponible na mboka na biso, totika nzambe ya solo akamba biso a régner sur biso, tayi a régner sur mboka na biso. Nabo tongaka mboka na biso likolo ya ba vérité oyo eza na kati ya parole ya nzambe. Mbala ekoya biso na bino tokende na kati ya liloba nzambe na Nouveau Testament totala pe makomi misusu oyo nzambe atikuna po ete totala ndenge nini tozwa liloba nzambe, ndenge nini tozwa Bibilia po ete tokoma na point oyo ke tozasuri na tembe te, tozasuri na doute te ya kotonga mboka na biso selon liloba nzambe, na kotonga mboka na biso selon ba principe ya parole nzambe. Tokoka kotia système ya gouvernance na mboka na biso basé sur la parole de Dieu. Nde eloko tokotala mbala sima na bino yango wana. Kolo nzambe apambola bino pe apambola mboka na biso République démocratique du Congo.